Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo, nazunguka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparents ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur ngayoyo. Bonsoir, bonjour, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Aujourd'hui c'est dimanche, bon dimanche, nabino nyonso bolinga kolamsa, conscience nabino dimanche, toyaka vraiment na ba sujet mo particulier te, c'est juste tolamsa conscience, tolobela likamo boy o bato mingi bazo kweya bazo dinda. Bon, on est là pour tout l'amsamoir conscience et ça l'ira bien. Vraiment, bambo tebele, na ba onyo so balingala danoise, na binope bo yimara pour na la danoise, bambo te babobo to ezana kati na mitema na bino. Kintu adi na bandeko na biso ya kimbangiste, yenge, na bandeko na biso bundia Congo, na bandeko na biso ya bandeko na biso babis biango nyonso, respect na ba chef coutumier na biso, vraiment boboto bondeko na bandeko na biso catholique, voilà ba o nyonso o bakendeki église, na ba o bakendeki te basambelengi na ndako, Nzambe aiba ko répondre na ba sujet na bino, parce que mutu nyonso azaka na sujet na ye oyo atalisaka epai ya nkolo. Lelo tolito lobela, lelo eza dimanche, toyaka vraiment tobetaka sete mingi na makambo yo, ndenge ezokendele kaka, ndenge tozobungisa ba valeur na biso, ndenge tozobungisa ba idée na biso, ba personnalité na biso, ndenge biso moko tozwa ba makanisi na biso, tolinga mutu mususu nde asalela yo eloko, alors que toi-même tu es capable ya kosala likambo na yo, tu es capable ya ko résoudre problème na yo. Donc yangwana lelo dimanche boyebi toyaka pona yango yangwana vraiment toye, donc avant to comme lundi il faut vidéo ekota ata lelo so na ozamula mingi te, mais dimanche to ko leksango te sans to lamsa conscience, parce que batu bazobunga moi mingi vraiment yangwana bolanda attentivement bino mo boyebi humble servante na bino la danoise. Moi, copati, café, vin blanc, vin rouge, vraiment belaise. Non, moi, causant que ça va glaçon,
Coca na moi whisky muki en tout cas eleka nango. Nga pe mikolo ka na rythme mai na vinaigre nanga ya pomme. Yango nde na omela bandeko nanga na oyebisa bino moi 2 kilo ekiti na osepela makasi. En tout cas c'est bien. Voilà ambiance kaka to sola na biso esala bien. Le toza na biso relax ata to lobi ebele ezala nango problème te. L'essentiel que to solo la. Bandeko na ngai elo na beta sete lelo eza makambo etali ba prophétie. Lelo pa to ko la prophétie. Voilà. Bible lobi na biso ke to pesa respect na ba prophète. Et puis alobi na biso pe to examiner prophétie. Donc so ba pesi o prophétie, il faut examiner yango. Eza kate ba pesi o prophétie, yo zwi yango ka ndenge ka ba pesi yango ka bruit wana kaka. Parce que Nzambe alobaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un mot pas le bana ba code. Omoni, un mot pe ko le babo. Il faut ko décoder likambo na ba yebisio. Donc yo moko tang ba yebisio, yo moko posa prophète. Ya vi na yo moko ozwi likambo na osa nini, o prier, o bandi ko examiner yango. O bandi ko tala est-ce que likambo boy, eza vraiment vérité, est-ce que comme elanga, est-ce que c'est comme la famille na biso, yango faut ko yeba ka makamni le kana ba famille. Ko yeba na famille na biso eloko nini etungisaka famille. Na chaque famille tozana makambo etungisaka ba famille. Ba msu bazana makambo ya célibat, au mona okende boye panda ba koko na bino, ba nini célibat, ba divorce etungisaka famille. Tant ba oyeb soli kamba bon pas prophète, mais kako examiner est-ce que la famille na biso makamba boye leka ou bien ngam na zamu tali boso na ligne ko banda situation oyo. Il faut ko examiner. Ko rejeter pe ba prophétie te, o baka ba prophète nyoso baza mabe. Nga elo na ligne sabino ezala muto azali azo travailler na bonganga. Ezala muto azo travailler na bokoko. Ezala muto azo travailler na bonzambe. Yebaka ke bango nyoso ba monaka na bango. Makambo bango so balobaka bako ko prophétiser pona nzoto na yo ekoko zala ya solo. Soki alobiango selon soit coutume, selon soit bonganga na ye, selon soit bonzambe na ye, ekozala ya solo. Mais yo moto yambi likambo wana examiner yango. Lukelango sko place. Est-ce que makambo eza ya solo? Parce que même na Bible, écoute, na tango na biso sikoyo, to komi moko pe bozo banga no lobi est-ce que pasteur oyo aza ya bonzambe ou bien aza ya bonzambe te. Mais na tango ya kala bino mo boyebi na Bible. Mobile famille moko, biso to pesa ka ba sola Bible mais sans verset. Mobile moko azaki na ngulu, ba ngombe, azaki na bantaba biloko tout. Mais moko ebungi biloko na ebungaki abengi bana na ye na ba travailleur abi bokende koluka biloko ebungi banyama msu babungi bana wana bandi kokeba komi na nzela bazwi ide balobi tozanga na prophète moko awa komone Samuel tokende na kuna toke kotuna ye soki akoyeba place banyo eke wapi bango balobi bango siko batuna ni babi mais bakendaka epa ya prophète maboko pamba te. Eza biblique hein? Donc faut tozana eloko mora bien nga nazana quelque chose babi ok si c'est comme ça tokende bakendelaki eloko mususu bakomi kuna l'air bakoti mose na nzamba ateli bango ayebisi bango sans même ba expliquer likamba yelaki abio eloko bino boye ko lukawa basi ba moni yango mais ngai nazo prophétiser que yo boye okokoma roi ya lobi na famille nini ka famille ya biso a prophétiser bango makambo bango bakende te ba prophétiser ba yambiango ba alobi na yambiango ai receive akei ti lobi nango eyaki kokokisama. Donc to négliger ba prophète te, to négliger ba prophétie te, mais to yeba ko salela nde yango. Prophétie est comme esclave ya vi na yo te.
que yo avant ça la likambu il faut kaka prophète a o pasteur faut na kena ko bete la pasteur ou bien o na kene nanu koloba boy non lingande yo kutana na prophétie obandeki na yo kokende o mona ka mutu mo bi no mo likambo pona yo mama na sambelela yo oyoki et puis oye au sali examen nango est-ce que ezali vrai ezali faux au sengi nzambe ke soki likambo eza ya solo ke mais eza likambo ya mabe ba yebi soki ya mabe ko komela yo olobi ke ekoma na bomo inanga te na boyi yango na nile yango et puis ko kanisa ngo pete longo na makanisi na o bwaka ngo bisika bikauka mais soki ba peso pe likambo ya prophétie ya bien olobi na ndimi yango na yambi yango na lobi nzambe eza yo kokisango mukolo yo kokisango parce que bata na ba circonstance ya biso bato na oyo nzambe ndenga salaka bandi konange kokana ate bako peso prophétie lelo mais e sala manango tamso après 20 ans ale yo sikoyo ozwi yango lati yango olobi te ngai ba yebisaki ngai prophète ayebisanga ba pesanga prophétie na baloba ke ngai en tout cas ngai na obala jamais na Congo ba prophète ba monaki balobi ngai na obala na poto bazobona bana nga na obota na poto yo wana olati prophète prophétie modèle wana o vanda na Congo ti soki 20 ans okomi na 40 à 50 ans oza kobala te so mobala lingyoka na Congo oboyi nzokande ezake okobala na yo kokobala na yo na Congo tamsu balinga babalola msu na Congo ka coutumier ba memi osko na poto kuno kesa la religieux oyebite mais yo zui professionnel ma o interprétango mabe mobali na Congo ya kobala olingite nga ba yebisenga na kobala na poto ba yebisenga na kobota bana na nga na poto o vanda ka kozela ka yona na église sambela ka jena ka sala konyo sozo sa eloko malunga pezo yate nzoka ndo comprendre ngo bien te o baby si destiné na yo lobi bakosaka nga ba pasteur oyo batu oyo parce que tu n'as pas compris o comprendre liloba nzambe te soki be ba pesi o prophétie et pas ya moto o comprendre te poser question moto apesi o prophétie loba na expliquer nga yango bien makambo ozo loba na nga eza long terme eza court terme ou bien eza ya ndenge nini mais boke ba pe na ba prophétie o etangi surtout prophétie o etali likambo ya o okozwa bomengo tozomona liboka mbongo liboso na yo ou bien tozomona mobali moko boye liboso na yo bandeko na ngai ba prophétie wana boke banango okolata prophétie wana ti okena koyiba omoni mbongo boye olobi bapesa nga prophétie ya mbongo tala nga na moni mbongo ebele oke oyibi mbongo na musala oyibi mbongo na ndako ya libala oyibi mbongo pa ya camarade parce que balebisaki o prophétie yo okozwa mbongo ebele yebisa mutu wana pesaki o prophétie mbongo yango ntango yo ozomona yango nakozwa yango na ndenge nini a expliquer yo alimbolela yo prophétie soki pe tozali kosenga na ba homme de Dieu soki oyo oye opesi mutu prophétie oyo yo moko ozo comprendre yango te oyo yo moko ozo bate kanga munoko kutu c'est mieux que bo bebisa bana na nzambe bo déranger ba vie na bango batu bazo comprendre lisu te bazo yeba place bazo kende te eloko mosusu to obetela sete batu ebele bazo linga kosambela bango moko te ya sambelaka na ye te azwa prophète na ye na Congo azwi prophète na ye soki wapi nde mutu wana akoma kotindelaka ye bambongo kotindelaka ye banini ya sambelaka ye oh mama tinda mbongo awa tosali ti batu bakoti ba intercesseur bazali awa bazosambela pona bino yo tindaka kaka bambongo po tosombela bango ti tosombela bango café entre temps yo moko otindaka bambongo yo awa songi motema mabe koyina bana baninga kochela baninga ba poison kobakela baninga bambasu kokoma na ba internet kokota na ba site nyoso kokoma n'importe quoi yo mama lukaka obetisaka bato mitu même nde tosaka ba émission boye oyaka kochaka ba commentaire mais entre temps yo wana chaque mois
otindaka dimi na yo, otindaka moko ya café, mbongo ati, intercesseur bakoma kosambelela yo. Yo kanti yo komona nzambe. Okomona nzambe te. Le salut est individuel. Il faut yo moko luka sali na yo. Il faut yo moko sambela pona vie na yo. Il faut yo moko sambela pona bomoi na yo. Malgré Bible dit que tous se soutenir les uns et les autres. Mais dans le modèle wana te, tant Bible dit tous se soutenir. Cela veut dire que yo peut prier pona baninga. Yo peut prier pona ba intercesseur wana. O bazo kota pona yo. Yo sambela pona bango te. Yo ndo pesa mbongo na yo, bango ba melaka café, bango ba sambela pona yo. Toi tu crois que toi tu vas réussir? Okomona lokola ba bénédiction moko boyezo ya, mais ce n'est même pas ça que Dieu a prévu pour toi. Tem sunza ba prévu ki aminene koleka wana, mais yo zo zwaka ba mieti mobo, ozo sepela no kana ba mieti wana, lokola mwasi wa senga ki alobi, ata ba o ba mieti wana o batu bazoli ezo koya na se wana, o biloko ba mbwa ba liaka yango yo zo sepela nango. Parce que oli ko zwata na yo te, o kota na profondeur, o sala penda prière yo moko, o yeba eloko nini nzambe alingi pona yo, pona famille na yo, pona bana na yo. Lelo tozo mona yango ezo sala pasi na mawa. Na site na biso o tozo ba live together. Na nzambe a permettre ngai na banda osangisa bandeko na ngai ya ba Congolais, ya ba Angolais, ya ba Congo Brazzaville, ba diaspora oyo bavandi na Europe, na Amérique du Nord, Canada, na Australie. To sangisa bango, ba oyo bazo se sentir seul. To sangana, to tala bango, to sunga bango. Bon, eloko nini o esali ke lelo ngala danoise to ya to solo la makambo. Ezali ke bande kona biso ebele soki lelo bazuli o mobali ou bien bazuli o mwasi balingi basunga yo bakozwa photo batindeli yo balobi photo yango yo tala soki mobali oyo ou bien mwasi oyo yo osepeli na ye. Et puis balobi na oke photo wana ezali anonyme na sens que yo moko kaka mutu tala yango. Parce que ezali vi na yo. Yo mto kozwa décision ya vi na yo. Eza mutu te, eza noko na yo te, tata mwasi na yo te, mwana na yo te. Yo moko kozwa décision ya vi na yo. Yo moko pe muto bengaki. Bato ebele bazozwa ba photo. Azwi photo atindeli yango pasteur. Photo ya batu ya yo te. Photo ya batu ba pesi yo. Tel niveau ozwi photo ke ko pesa yango pasteur. Ok ko pesa yango prophète na yo otalelanga nanu likambo olie yo moko ofukama. Olobi nzambe tala mobali ye yo balakisi ngai. Tala mwasi ye yo balakisi nga. Na bo moto na ngai na komona na misu na nga mibale na moniki aza kitoko. Na moniki aza na ye passable. Na moniki azali bien mais katia motema na ye na yebite. Yo sunga ngai soki nga pe natindi photo na nga soki azali ya mabe alula nga te aboya na ye okoyi pe kosala prière wana yo moko nzambe pe akosunga yo yo moni moyen te okei kopesa pasteur na bino okei kopesa prophète na bino boni bazoteya bachatumba bateya makambo oyo bato ebele pasteur ebele bateya makambo oyo pasteur bolimbisa tolingi bino mingi sans bino biso pe tokoyeba liloba te mais ya badiabulu baza ebele bazali ko égare peuple de Dieu bakoloba na yo photo yo mama mwana mobali yo tozomona ya aza na makambo ebele aza na mikumba soko obali yo kosouffrir mwana mwasi moso abenga lobi la danoise balobi na ngai ke mobali wana aza na mikumba ebele balobi pe ke ngai pe naza na mikumba siko biso mibale so tosangani ndako ekozala bien te ngabi mama yo oza na mikumba pasteur alobi ke yo oza na mikumba pona nini azali ko edo te mikumba one elongwa soki azali mosali na nzambe ya solo siko yo kobetela ngai lisolo bi ke yo alobi oza na mikumba siko ngai nazomona mobali ya bato mususu oyo mususu na pesa yo
allez aya komema mikumba na yo ozomona te ke makambo ozobeza na sens te mais bato azo comprendre que mwana mwasi wana aboyi alobi la dana tete lukela mwa mwasi mobali mwasi mususu ngai na boyi pasteur alobi musu alobi non la danoise pasteur alobi na laxie photo alobi pe makambo wana mingi na ba mama bozo tala agi na bino te bozo kotala agi na bino te omona okomi na bana mibale bana misatu musu oza na bana te okomi mukolo leki de ya 40 oza na mwana te mais oza kolanda makambo pasteur bazoloba na yo okomi lokola aveugle moko boye na vie oyebi ke alobi mama musu alobi te la danoise alobi mobali otango batali ye pasteur alobi ke aonyokola ngai bandeko na ngai tosolola nanu eza pasi vraiment nazoyeba te peuple na biso tokofungwama misu mukolo nini même na makambo ya mike tokofungwama misu te yo okei kopesa oyebi yango bien bazoloba bango mo ba homme de Dieu bauti kuna babike bango balinga kotraite mingi na ba femme seule pona ba femme seule baza facile ya komanipule bango na moni pe ndenge na moni yango parce que soki ozana mobali na yo ozala facile ba manipuler yo te loba vraiment que bozala na ebité soki modi bien ndengeni po soki yo lingo kweya mobali no ko soutenir yo mobali no linga kweya yo ko soutenir ye mais tala ba femme seule bazana muta ko soutenir ye te azoko akomi ko benga ka pasteur wana papa nanga lobi boy azo nzoka nde papa azana but moko wana ezake lelo soki mwasi abali déjà musu mobali na ko ya ko linga soute mwana mwasi asambelao entre temps contribuera mingi dimi na ye ezanga te azaka toujours na église azotala pe intérêt na ye bandeko mutu nyoso na mokili atalaka intérêt na ye même ngande na zabo na talaka pe intérêt na ngai so pa to bengi ngai na live together so na moni pe intérêt na nga na kati ezate nga pe na kosalela eloko te mais so na yebi ke na kosalela yo nga pe na kozwa intérêt na ngai na kosalela ona esengo siko bibisanga ba mama ya modèle ndenge wana okobala mukolo nini mobali nyoso lakisaka ye azana ba problème azana ndoki azaboye ti suka wapi bandeko nanga ezosala ke ezali ko bebisa ba vie na bino et puis siko ndenge eza wana yo yebi eta ya dame ya pasteur na yo te ba pasteur obele balelo ba osimba ba kisi makambo ebele a partir ka ya photo akoki pe ko sala makambo minene yo zwi photo mwana mobala batoke ko pesa ye o mona mwana mobala bato andima ki yo déjà yo andimi yo asepeli na yo po sepeli na ye o kamati photo oke ko pesa pasteur a l'air a lobby kaka boye o mona pa azwi a invoquer biloko mabe o esali ke pesi mwana mobali wana kilo akima o comprendre te mwana mobali abandi ko benge boy abandi ko kimo na phone abandi ko ninga suko swana yo te ozo comprendre mais opona ki mwasi na ye ko comprendre nzamba ko banga donc na ye ko zwa sagesse nzamba lobi nga lobi e wuti pa ya ba pasteur sorcier donc pasteur watanga ko zwa photo ale atindi biloko mabe ele ekende pa garçon wana o mona garçon boyi mutu kaka boy aboyi mwasi na ye kaka boye bande ko na ngai aboyi kaka boye pa makambo nyonso ebebi ale omona mwasi atikali ale tozoluka alobi otela donosika tosalaka omona mobali aboyi bandeko to eza compliqué kozanga mayele ezali liwa ya ndambu te mais ezali liwa mobimba oso kufi na yo me ozo pema kaka ti omona kama komiso okwei ale po ba simba boye azali sute asa kei avese memie kaka mbangu boye o akei pona nini kozanga koyeba bandeko nanga bolamusa te bolamuka yo avant quand même obenga ta ko benga la danoise te avant quand même ilelo bima lem soke na nzela pe okutana na mobali obio okomi na nzela osala mwa business na yo osala mwa likambu na ozwi ide na yo salela ide na yo podi ko kene ko tuna batu ko tuna yo yebi pasteur wana mutema na ye
boyebi ba pasteur boni batu ebele bazobenga makamba pasteur basali bango na ba vie. Ba pasteur bazawana pona biso. Bazoko prier pona biso. Tika kende sambela. Pasteur nda mona ke mama nga na moni mikolo mutu mo azoni nga ko linga yo na moni boye na boye. Yo zo kene yo moko mitika ko kene ko betele lisolo. Ezalaka te yo kene pas passer le bas ah papa sambela nga mikolo vraiment nzamba sunga ngai makambo nyonso na osale kene malamu. Ya resambela après ndako yebiso na moni ba ninga tango ba kei epai ya prophète Samuel. Ba komi kuna baloba ke loko te. Botanga na Bible ba kotika boye ba moka lobi likambo boyeli esi ezwi solution. Mais ngai na lingina baksela bino boye. Mais yo ke pas pasteur yo moko na photo pan kende ko pesa asoki pasteur ya magie ala zui photo bato ake ko tchango na misala mabe. Est-ce que ça normal? Mutu moko ta koye biso ke mwasi aza malamu azala mwasi aza mabe. To kende kaka na ancêtre na biso Adam et Ève. Tango basaleli ye basali balalisi Adam. Balalisi ye kutu ayeba kite nzambe pe loko azosalela ye pa yebi na yete. Nzambe pa yebisa kete ke moko kalate na ozula o mwasi. Non, alamuki ka bwa kuti mutu. Alobi oh, cette fois-ci na komi na mutu. Os de mes os. Asepeli bas me Eva salaki mabe alie mbuma na jardin. Ya lobakini. Regarde la femme que tu m'as donnée. Est-ce qu'il y a yeba soka yeba ki que ou bien même atan nzambe ye moko yeba ki non evo ya kolia mbuma boye ou bien ko sala boye to boye te nzambe na za souverain belem sou makambe ngele ka bongo te msu mobali na ngara jamais kotika Eve ki azala kawana ye moko na banyoka alinga baza toujours za pembeni na ye pona akengela ye mutu amabeme mutu ayebaka likambo ko komela yo azate. Yango bosala attention na biyoka ba pasteur ya ba prophète ba toana nyonso tu wana landa mateya na yo tika ye nzambe a inspiré ye aya envers yo ayebisa yo ke non la danoise ngai nazomona esprit ya nzambe za na kati na yo nazomona ke lobi yo koyembela nzambe malgré mugongo na nga epola kutu donc nandima ba prophétie wana te mais na koma kondima ka yango pa mutu yo so benga nga mosela nzambe so benga nga la danoise tozoma lobi yo mto oyembela nzambe so na mungongo nini na yebite la danoise tozomona yo boye tozo kozwa to lobi tozo ko examiner. Mais bino batu bokenda bokomi aveugle na ndenge moko ya kosakana te. Lelo dimanche bokei na ba église wana. Tango bo yo kanga na pokwa ebele bo tirer les sons parce que ebele pe bozu ba prophétie. O ba yebisi bino mais tala lelo ba famille ndenge kabwani. Bo tala nde ba famille kabwani. Bo yebi ke division et pe sa pauvreté. Union fait la force. Ceux qui les bateau ba pays européens bazali na force parce que bazana na union unité biso tozo kabwana déjà partir ya ba famille bobota mi maman moko tata moko prophétie kwei pa bo kabwani déjà na niveau na bo kabwani tant bozo matasko be étape bokomi na niveau ya quartier ezoko kabwana na ba prophétie. Na tango akalezaki mariage moko ezali na balabala na bino neti la numéro 50 libala moko ezawana bakotia sanya munene ya loso batie madesu batie ba pondu batie ba soso balobi sani oyo ya bana quartier boko yawana batieli bana quartier bozo lia na bino sans problème. Mais lelo soki botie sani wana bon batu bakimi kindoki donc bandi ko bangisa donc datango kala wana passé siko balobi kindoki yango ezalaki ba monaki yango te ba dévoiler yango siko poni passé bat bazaki bien na tango siko ba dévoiler kindoki nde place bangamyo so baby est-ce que to mona yango eza normal tozo kende wapi mama oyina mwana na yo mwana ko yina mama orotuna boy pasteur na biso alobi Bapa mama akovanda na ye akokipe ndaku na ye te kokipe bana te akokipe loko moko te parce que nini il faut ya kene mbangu na église alors que balobi premièrement église eza motema na yo
église eza ndako oyo place ovandi na no wuti église ezali esika oyo boko sangana pe na baninga donc bandana kobongisa motema na yo bandana kobongisa ndako na yo si moke sangana na baninga mais otika ndako no désordre otiki makambo nyonso désordre mais tango oya pe ale prophétie boni pe babomi ba mabala kali kola ba prophétie même ngai moko nazwi bakawana orosala boy oh la danoise babandi pe ko solola baza bien bande konanga babengi na Congo ba famille nanga ba moni ke moi so azotama na esprit de mort moi mobali oyo aza na esprit de mort bande esprit de mort ya makambuni nanya kokufa te mutu nyonso aza na esprit de mort parce que la mort ekoya na mutu nyonso bande konanga to yeba tozo tia makolo wapi tozo kende wapi mokili oyo tozo memango wapi sino te koleka na mokili o inaperçu osali pe lokote oboti te obali te osali eloko te pana kaka biyoka et puis boyoka kaka soki pasteur oyo mutu alobi likambo bino wana boyemba bandeko nanga mpona koshite nalingi nabeta lisolo ya pasteur moko mpona nayebisa bino ke bamusu basalaka bapublicité na bango ezaki pastora te navandi mama moko abengi ngai abila danoise natindeli yo audio ya pasteur moboye makambo minene leki kuna kutu ngana na posa na benga pasteur wana yo yoka audio wana o mekana ko salela ngo analyse pona o lekisa ngo na sous le baoba bande onanga na lekisa audio wana te na yoki audio bolanda bien lisolo ya audio pasteur wana lobi azalaki na église na ye na couple mo bazaki na église ne basambelaka na église na ye mais yoka présentation pasteur abi votre pasteur nazali voyant alobi bien alobi aza prophète te abi naza pasteur voyant et puis naza pasteur naza guérisseur nzamba pesanga ba don wana boya ebele apesi numéro téléphone na ye après alobi boyoka lisolo oyo lisolo ngonga na okata ngona mukuse alobi ezake na sana bandimi na ngami balé na kati église bazaki couple sikoyo mwasi azaki na famille riche kuna na Congo bande kona ebele basalaka na gouvernement bazwili mwasi musala bazaki pe couple mo batanga mobali asalaka na eka normal mwasi sikoyo adoro sala place mo ya bien ayaka na mbongo na ndaku mobali pe ayaka na oya ya muke basambelaka na église na bango mwasi aye kozwa makangu e place asalaka na musala azwi makangu wana komo pesa ba mbongo ebele ezosunga donc mais mobali ayebaki te nzoka nde makangu wana azalaki mutu akufa azalaki mutu ya mondi mususu mais entre temps couple wana basambelaka epa ya papa wana pasteur wana oyo abeti lisolo si ye baza pasteur voyant prophète makambu nyonso siko couple wana tango mwasi wana azobima na mutu wana akufa place ya salaka bamonaka na bango mutu wana te ye kaka mutu amonaka ye kasalaka wana ye pe na munoko ne azalaka ne na kilo ya kobetela neti bacollègue na ye topesa neti mobali yango komone Jean Jean boye abetaka ne lisolo te me abima na ye apesaka ye bambongo eye kokoma jour boye bref efale bakenda na bango mpe na bahotel bazongaka moko mosusu bakende hotel boye amoni pe voiture ya Jean wana ye mutu akomaki mwa liboso na hotel amoni voiture ya Jean abimi mpona ya koyamba ye amoni pe Jean azoseka pe na voiture atie liboko babi yaka ya ye pembeni atala boye Jean akomi lokola aigle azwi atoboli ye ntango ya kotisi nde tozalaka ozotala mutu okotisa mutu na voiture atoboli ye lisu adodi ye lisu tak mwasi wana lisu etoboki amona atala boye amoni voiture wana elimwe abadi koganga ye ake na réception hotel bato réception likamnini bazwi bamemie na hôpital babengi taxi ekene na hôpital lisu penza elongwe aye ale bakoma osambelela ye mwasi wana amoni penza ke mwaye te balisu ebandi kobimisa bankusu ebandi opeba alobi nono fona aloba vérité aye koloba vérité alobi non nabimaki na mbanda bande obima na mobali moko boye tosalaka na ye bake kuna na place ya mosala mobali yango bazotuna mwasi oyo asalaka awa boyeboye babi toyebi mobali wana te mobali wana asalaka awa te
Et bon, ça la wapi. Pasteur, on a bandi ko sambele na mwasi wana. Et ko sa ke mwasi wana na ba douleur wana akufi. Tanga akufi ba kunjiye. Nde mobali skoyo alobi bon. Mbongo nyoso mwasi atikaki. Babo amande ko bomba ngo po akuna na kina kishasa babo bamba mbongo na ndako. Abi nazo kende na bimisa sko mbongo wana pona ala kisa famille baloba. Akoma boy akot afungola place mbongo. Alingika amona lokwa mbongo achalo boko boy. Amona ba sende moko ekoti ye na misapi makile komo bima mbongo ezali sute komika makila na ba okoka ko stopper ngote mobali wana kepe na hôpital boy yepe akufi bande ko nanga boyo ka bisolo tomela mwa mai ka ndenge ezali esalaka bien tomela na biso mwa café na komi nanga ko chite bande ko couple wana bakufi mobali wana lobi basambelaka epa na ye sikoyo alobi bandeko nanga botala ndenge makambo ekomi yango wana bandeko bozala prudent bosambelaka makasi botala likambo ekomeli biso na kati église yango nazobenga bino oyo aza na mikumba oyo aza na baboye aya nasambelela ye kakaka bandeko yo po ozwi telefone obengi pasteur ba mama bo fungola misu wana za pasteur taza ndoki ye mutu envoûté couple wana koma yo pasteur bat basambela pa na yo ozobenga bat bazana mikumba baya oyo bazalaki na mikumba na kati église na yo moko okoki kosunga bango te mwasi wana azwi makangu ti avandaka na makangu wana omonaki yango te yo pasteur voyant alozobenga bato apoto bango nde babenga yo nde kosunga bango bamama bosalaka mwa baanalyse ko bamama bokendaka zoba te mutu azobenga kaka boya boye epi apesi histoire na ye ezolakisaka aza ndoki ezolakisaka pasteur oyo aza moyibi aza escro yo mpe nde ozondima bato ebele bazalaki na lisolo wana ebele batindelenga audio wana na bande oyo naoluka ngo nazoyeba te na efase yango efaleka natiela bino mpo abomona yango ke mpo na bino bokomaka kimona meso me mama oyo aza na audio oyo soki ozoyoka nga tindelanga audio oyo nga na pibli yango lisu mpona oyo tindelaki nga na omwa lokwa na efase yango tellement batindaka biloko ebele place ekoma moke na bafone bandeko nayebisa bino nayebisi mama wana stop azali bon berger te mpona pasteur fo azala bon berger il faut yeba ko garder ba brebis na yo d'abord il faut yeba ma danger ni nezoyela batu na yo soka zaki pasteur malama ngadi yakoloba na mobali to sambela makasi mama na biso awa esprit de mort ezoyela ye bazotindela ye mutu moko akufa na nzela na ye aya kozwa molimo ya mama aya kozwa molimo no bala batika l'orphelin ye atikali komona ngo te mwasi wana ye moko mutu aye kotubela mpona bango bayeba vérité ntango bakundi mwasi azomona pete ke danger ezali ke mobali wana okende kosimba banzube akokufa amoni yango te me ye eloko amoni abenga bato poto babenga ye apesi na numéro ya telefone nde aya korésoudre baproblème na biso nga alobi na mama na jamais soki yo kobenga ye benga me ngai ndenge na analyse na saint esprit oyo totambolaka nango esprit oyo toza nango non ba esprit ya bakimba vita oyo tozala nango jamais nakoki kobenga pasteur wana te aza pasteur sorcier pasteur escroc tokobanga pe ye te ndenge aza boye moto ya nzambe ekotumba ye esika azali yango bamama na nga bosala attention nakomi na nga na suka e bon dimanche vraiment botirer leçon nakomi na suka dimanche prochain sujet oyo ekoya tokolobela kaka nde tolamusa conscience malembe vraiment bon dimanche bisika bizwi bino bonne semaine borobande ezala bien pour to préparer bana bakende classe malamu tovandisaka bana tosolaka na bana na biso tolakisa bango nzela ya bien ekozala malamu nalingi mpe na répondre moke na ndeko mwasi oyo alobaki ala danoise bolobaka babantu na Congo tozaka mpe kaka na babantu te toza mpe na bapeuple mo babenga bango bantoi baza lokwa bapeuple bapigme donc voilà to séparera te bon quand on parle des bantous ngana mutu na ngana monaka na bapigme wana na batoi wana bango nyonso toza kaka liboke moko donc nzamba lola abatela bino apambola bino bisika bozwi bobosana te live together eza wana boye ebele mama bima na solitude
tika ba doute yaka ezo sala musala malamu ezali awa basi ya bien mibali ya bien tozo kende malembe mais tozo kende vraiment botika malamu ba gros bisous la danoise bye bye.